Bienvenue sur Bolo Coco officiel. Bonjour et bonsoir et bonjour à tous mes abonnés. Bonjour na Baïbata Larabiso, Baïba Sabona, na chaîne Oyo. En tout cas, merci Nabino, merci na Baïbopé Sarabiso Confiance. Et puis merci Nabino Bolitalara, toujours fidèle au poste pour na Rolanda Dorcas Bolo Coco en direct de Bolo Coco officiel. Likez la vidéo, partagez, commentez, aimez, de partager, tout alignera le padre, tout alignera pas Zouri, en tout cas, tout partager vidéo massivement et on s'en la bien. Un grand merci à Capo Platini, Mengamona Tiangouya Solo, à Sam Coucou, les nécessaires et pourquoi pas à Tipe Boka dans le rayon de Bruxelles. Merci à Héritier Okito, merci à Ridim Pak Bilokos, à Pichou Sadam, Motema Madiana Noudoma, merci encore à Brigitte Mavinga, la maman de Magali depuis Suède. Merci à toi Solo Larabaso Larayo, Brigitte Rosala bien Nanenga Rosaranate. Un grand merci à Boss de Boss Balobi Boston Doma Nakati à Paris Yaya Batu Yananou Doma Wana Batu Simbi Dorcas Molokoko Masolo Kitoko Nanenga ya Rosaranate côté Kuna. Un grand merci à tonton Irano. Oh le Lazako assisté à l'élo, je t'aime bien mon tonton Irano, le tonton de tous les abakouk. Voilà, Nalingi Binoyatre. Aujourd'hui, je suis avec la poupée Barbie, Angela, et il y a quoi analyser, maman, ils ont collé la musique, Nabiso. Beaucoup de Gaulois ont déclaré que faire Gaulle a même batou et belé, na voyage aux États-Unis, tandis que Kazan a événement où ils allaient le 24 juin, ils allaient événement historique au Mokili. Et ça, aux la mer. Tout le monde est sur 100%, il y a orchestre qui est à moins 50%. C'est dire à quoi? Est-ce que Bagolo, Bazorobanga, les musiciens, on a Bakima, Tondengeni. Tu as la justification, il y a Cindy le cœur. Kuna na Brazzaville, qu'on s'est justifié devant les Congolais en Gambe, que le Kofi a porté Kofi de Brazza plainte, a interdit juste na Congolais. Tout le monde est et moi, Mingi. Par rapport à l'artiste Nabiso Fali pour pas Kolobake pour na Kena qui est déjà fait à Koufa parce que déjà babomai il y a envoyé moi na sora sali mabe à opinir tonton Irano fungo la caméra bande ko ba monelanga en poupée Barbie Angela. Bonjour et bienvenue. Bonjour Dorcas Bolo Coco, la DG. Vraiment. Voilà. Bonne santé. Non, santé quand on bozo mon santé ça bien permet na papa Hervé faire rigola santé ça va bien. Voilà. Romano Gauloise Makasi en tout cas pour na sona longana linette pour na pesa mbote na papa Hervé Palzuria papa ya makambo na pesa mbote bisika zali voilà. Ah Roma Gauloise Makasi mozara spiritas te na koma Gauloise bon elo ni esa ko lo spiritas ko ma Gauloise. En tout cas, na pesa qui n'a pas position na ngate mais na banera au soutenir artiste na biso héritier Watanabe Totori na Tembe excusez-moi mais si on est na pesi position que je suis gauloise bon moi bon mi pe bele biso to kima to bito ko to za sous ba gauloise te to mo lukato longwa bino bozoya boko ka charge ba gauloise bozo ndima to koka quand yo poko kaki quand pe biso to kwa mais olungwe to zaka gauloise je suis gauloise mais je préfère ya ovanda na nda gauloise anda o ovanda nda côté o ovanda te to koti soka na king kumu to koti soka voilà Angela. Bon problème est que Toyambi on a beaucoup d'ambition gauloise, on a vraiment la bienvenue. Je crois que tout le y a gaulois ni on s'auto commenter Angela, aza la bienvenue parmi nous le gaulois, Toyambi et maboko fungwama ba gladiateur Toyamba ba gaulois ba gauloise. Toyamba Angela et osala e penza bien parce que azali moko ya yebi koloba à défendre vraiment ba valeur artiste et bien puis surtout n'enga pembe na faire Toyebi que Europé c'est le meilleur na yeux pembe na les padres Angela. Boni basango ya le 24 juin. Non basango voilà, vas-y. En tout cas, je dis un grand merci na Nzambe o apesi biso pe mayomona na boye na yo lelo. Merci et puis je dis un grand merci au boss Balobi Papicho Kumu, Papicho Kumu le king Balobi papa Mwana azorape biloko à papa. Mwana papa na ngai que je dis un grand merci na nyonso salela ngai le boss o fouti business class poya aya ko soutenir papa Hervé na concert il y a le 24. Un grand merci aussi à toi Cynthia Wadol balobi moi si kitoko na kati à Paris mususu ate karayo. Je vois aussi Patrick Meka le roi de blouson balobi mokondi ya blouson na kati à Paris wana bambote na yo na code
Yamboka charge ya bagolo nyonso na kati ya Turquie. Je vois aussi Gloria Moussa na kati ya Turquie. Donc voilà. Donc makambu nyonso ba festivité ou bien si je peux dire promotion ezoleka bien. Il y a le 24 lobi tozaki na aéroport ya Njili international ya Kinshasa pour la kotika jet set. Gaulois, bazalaki wana, gladiator, tozalaki wana, tout le monde azalaki, bazalaki parmi biso pour la groupe Nenge Kendaki. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Angela. Et Tokota na solo, sangwa le 24 les abonnés. Bon, tout le monde a tout le panneaux à Romata, les banderoles à Romata. Tout le monde a vraiment motivé. Voilà. Ils ont na TikTok, ils ont na YouTube, tout le monde a motivé. En tout cas, marche chez Olandama. Dimanche passé, marche chez Zalaki. Voilà. Et dimanche, on marche chez Kozala. Et c'était parce que Papa Hervé a déplacé. Bisotorola, Lissama, Mando, Kité, Mando, qu'ils ont toujours marché, ils ont continué la promotion. Billets ils sont déjà en vente et VIP $100 et puis ordinaire ils sont à 3000 francs pour tout le monde à la Papa. Voilà. Mais est-ce que mon idée que vend au Boyaki Nango il y a martyr parce qu'à un moment Boyaki n'a pas mon corps kata. Au mon idée que vend au Bozalaki Nango herbe bobo annonça que le 24 juin mon idée que vend on dirait bagolo ba ko na bango li souté ba céder na bango. Non bolokoko elo mo il faut bagolo ba gladiator gauloise na bato nyonso balinga la belle musique ya Papa Hervé Ferregola ba comprendre que Bitumbeza makasi. OK. Et vu que Bitumbeza makasi biso to baisser le bras to continuer kaka parce que au moni date oyo na robenga ngeza et comme date moko lokola le 30 juin date historique voilà. Date historique parce que chaque le 24 il faut bato nyonso ba betra ba musique au moins que date ya Papa Hervé et bimisi bato belé. Est-ce que vous êtes sûr que date ou une date historique comme à bato référence à Moutouchek le 24 juin alors le 24 juin moi le pas de Saka to mona ki bande ko na biso musu ba beta na martyr mona ba date bato ba bimisa ki teke ba combat ba musique ba combattre bango non mais Papa Hervé bimisi le 24 na calendrier ezaki date ya mokili ndenge ezalara mais et comme date ya Papa Hervé po bato tout va comme na date wana ba comme ko s'accrocher to moni kin eningani date wana braza pe ningani mais et ezanango et pekisa mite ko beta concert mais to lobeli yango ka parce que za date au Papa va pona déjà 6 mois passés et lelo et binisi pe bambinzo musu mais biso to continuer tout ça na date wana voilà tout ça na date wana le 24 d'abord batu balobi bagola bo pesa moi ka bosser merci ka bosso dira côté libino na faire na bino na la coste parce que ka bosser bisi la coste lobby faire azobeta na martyr yo ke na terrain au moins te que faire aza conquérant te bo niveau montero tikate wana lobby ka bosser et à côté libino bagolo bino bagola bolinga bongo te à côté le biso te parce que déjà ka bosser déjà boma biso ka bosser à côté na biso ta to pe na tina côté la biso ta azongi te toi pe na tina ya muto côté la biso te biso mo ba gaulois toza face ya le 24 na biso na ba gladiator d'abord ça déterminé ba ka bosser bazali alinga tebino ta moi quoi Poutine déjà za wana OK c'est le yo toza na Poutine toi na posa muto côté la biso te si tu veux nous soutenir mutu musu soit soutenir biso to boy na biso déjà to yaki na mbwa na biso déjà na stade jour Papa va yaki da ko visiter stade de Martyr ayaki na mbwa na biso kanishi na biso noir azaki na to ali suna posa ya mbwa musute to na kanishi na biso c'est ka bosser mbwa te nga na lobi na nga to na kanishi na biso mbwa na biso ye wana kaka bosser mbwa to traiter ka bosser mbwa te nga na traiter mutu de mbwa te ya ba benge mbwa kanda OK mbwa na biso aza na bovin aza mbwa ya kanda kanishi na biso aza ya noir na traiter mutu de mbwa te oui bagula boza maloba mabe naza clair na ebite so bato mayele ba olanda biso na ebike chaîne o bato mayele baza ebele donc na traiter mutu de mbwa te mais na lobi to na posa mutu to na Poutine na biso c'est Léo et to na mutu a solisa Papa Hervé en vrai to na posa ba vrai faute OK to na posa ba vrai faute parce que mutu tout abima na wenge il fallait à soutenir Ferregola tomoni nani pardon Fabrigas a soutenir Papa Hervé ye wana robeta pe aza wana to bengisi aza invité na biso robeta to moni perebo aza invité na biso et mutu moko Papa Hervé bombi grand wana ye moka mtayebi mais to yebi ke opona ba piste mabete to boyi ba mais faire ça la langage mabe envers ba grand na epoani
koloba ki na invité ba grand na nga nyonso olia loba ki na invité ba papa na ngai otozala na bango non mais papa na grand eza problème te batu ba bon dire za manque ya respect albi api alo ba bi soki ba o ya lingi mais oui o ya lingi parce que akoka ko utiliser ta terme bien te bolokoko yokutu oza na kati ya makambo peut-être kolekanga na sens que tu es gauloise nga na yokutu wana yo moko yebi comment est-ce que papa Hervé aza na bitumba très bien comment est-ce que papa Hervé a banda ya carrière na etilelo comment est-ce que ba combataka il doit être vrai il faut pas akosa que non parce que aza na événement azala oh non bino nyonso boya non il faut azala bongo wengeza bongo ko combattant alobi o akoya aye o pa olinga te nous les gauloises nous les gladiateurs nous les gaulois on sera là pour Papa Hervé. Est-ce que vous êtes sûr et certain que vous remplissez le stade de martyr? C'est ça le problème chez vous les Gaulois. Makasi. Yo moza kato yeba makasi. Na place ezanga makasi. Kota no ngatenga na yebi ke faire nazo na rondima mais likamuna ba mais na yebi ke yo zaka le chouchou de papa na yebi papa va le là fort mais yo bon po yebi ke to tondisa ngo et puis place ezalate. Oh si ranger là. Bon mon na on dirait ba mbinzo mo. Yebi ke stade yo moni loko ba Gaulois dirait to bossa neza ke stade eza otondis ko yemba te. To yebi ke faire aza royaume kunga. Mais stade eza oyemba te. Stade eza de plein. Ezapé koyemba. Ezapé koyemba. Biso tani deux personnes ba ye Gauloise na Gaulois to yemba, c'est important pour la. Vous allez héritier watana bete. En tout cas héritier à Salani. Tu peux faire attends moi demi terre kotaki. Héritier bravo à lui hein à Betaki parce que kota la carrière héritier en fait a préféré ou bien à Tchelibaya à mettre à la stade. En tout cas, c'est un homme à féliciter, c'est un star ou bien c'est un artiste à féliciter. Voilà, c'est ça le terme. Merci beaucoup, Poupée Barbie Angela. Elle va tellement bien. Vraiment, Bagola na asi mabanda kubo sepeli makasi. Angela na zone de la Kayo. Tout ça, c'est comme on a États-Unis, il y a des musiciens. Sur 100%, il y a orchestre mouvement. Tout le monde presque 50% au bas voyager na fait rigola. Faire rigoler dans la bobanga comme de bobangité pourquoi parce que à un événement où ils ont le 24 juin événement inoubliable événement historique au mokileza rosela mais faire se permet aux musiciens et belé bongo na États-Unis parce que déjà Papa Hervé azamuta mayele na 5 ans à 100 poteaux qui fait 8 ans à 100 poteaux azamuta mayele et puis ayebelo kwa sali très bien ayebelo kwa sali parce que et ana bato belé oyo ba condamna ki Papa Hervé pourquoi na zongi non moi sima pourquoi ndeko na bima ki na télé à lobby n'importe quoi Papa Hervé a réagi azamuto mayela ayebelo kwa sala pourquoi ba traitera Papa Hervé de tout le mot à l'obaraté ayebi pourquoi Papa Hervé memi ba musicien oyo batu bazolo ba ka memi ebelé parce que nga la moni nanga c'est normal là même ba musicien a memi Papa Hervé ayebi donc azamuto mayele traiter yende bo traiter kayonate il sait qu'est-ce qu'il est en train de faire donc ba musicien ba kebo s'attendre te ke bo mona internet et fonga mi oboya kimi oboya zongi ba musicien en Europe plutôt bo sanate on dirait États-Unis ali mboka ya ba ex musicien fait rigola ba repi roza capable ro kimi sa bandero na bango wana olobi bien ba ex donc trop fou la bango te batika la ba ex ba bi o aza ex atika la ex et toyebi banani ba kei toyebi ba état d'esprit na bango est-ce qu'il y a mado entre nous toko ça ba tout total caméra est-ce qu'il y a mado a rozonga to rozonga te rozonga oasi en tout cas mon totika la zate to parier ah parier ni on solingi to zela dans 10 jours c'est dans 10 jours ba ozonga si pas ba les 12 peut-être ba les 13 parce que ba kenda ki lobi les 6 donc c'est dans 10 jours ba ozonga déjà donc to za sûr et puis to yaka na plateau a poto ebisa batu que effectif au ba kenda ki eza effectif au ba zongi en tout cas bravo à Papa Hervé parce que Papa Hervé mutamaye le yo yebi le chouchou de papa na benga bongo parce que oyebi oye masolo ba tout ba kei ba ozonga ouais. Voilà, merci beaucoup Angela Batutu Bakei Barozon ala na moto moro balobi type bokana Nathalie na Paris na moni Boston et Doma boss à l'équipe à boss et tout moto na lière na lembi il faut voir que Papi Chokumu le King na Boston Doma te Papi Chokumu le King na kati ya Belgique à l'équipe en tout le Boston Doma à l'équipe Papi Chokumu le King papa babi eloko papa eza ya mwana na ebisi oke Boston et Doma nga na Boston Doma muto dollar kolo dollar King balobi muto futi business class pour ya kotala mutu na Papa Hervé siko Boston Doma loger tous les journalistes ba na poto ba prince ba kali ba ozonga lifu kinya pour pas sa promotion des padres il faut tant na ebisi il faut
Papito Nkumu nga boaki yo le king. Voilà. Papito Nkumu le king. Mais nabi ke Boston do maleki yo. Papito Nkumu le king papa. Babi eloko papa eza ya mwana papa. Merci beaucoup. Merci à Tonton Zuma, merci à Bobette Imboyo, merci à Bino. Et Toza Bongo wana kaka toujours dans le Tozo qui est déjà accouché. Poupée Barbie. Kola kola mka sortie médiatique il a fallu poupée bomi actualité ça des marques on a tout consangoté. Vous voyez bien non. Ah. Tout la vérité. Na lobby vérité. On lobby tout la vérité. C'est vérité. Na siko na lobby non, vérité na ngai ngwana non ndimaka oyo lobata. Fallait poupée bomi te. Mais Bénédicte Kinzola, maman make-up, balobi te make-up, balobi ma beauté le roi d'orchestre bolokoro. Bénédicte Kinzola Zalina, no ouais beauté. Eziko soko yo kutie moro tara ngane bimikitoro. Maman Bénédicte nani? Kinzola. Kinzola ngape make-up. Ngape fona ya. Émission to ça vraiment na mususu faut un make-up. Maman Bénédicte Kinzola. Faut tu make-up ça bien. Voilà, siko yo fali abomeli bino actualité stade de marque. Ay biso actualité moi na. Tenga na bien honte. Entre Falina Ferré, non, on a papa responsable. Ferré Gola. Ah, Ferré, papa Hervé, Ferré, Hervé Gola. Voilà. Ah, m'tawanga mwana. Awanga été. Makila, zali kama makila ya yatika. Lelo so Davina na problème à makila ba ose pas papa Hervé. Ah. Oui. Mais Kenya peut un problème makila ba ose pas Fali. Mais oui, c'est sa fille. C'est normal, c'est sa fille. Mais il y a beaucoup là-bas ni bien que bino. Nandeni. Au moins, on a témoin de différence, c'est entre bonnes affaires. Différence, c'est ça. Bonne affaire et baza bien éduqué, puis baza placement. Oh, il a fallu ni baza au panzana. Bon, en fait, on a bien ngate ce baza au panzana parce que na mona Keina, na ndekone na mususu baza pas maman na bango, ba mususu baza na kin. Voilà. Ouais. Fali papa responsable Marco ça doit compter babilo à danger. Faire rigola. Papa Hervé Palzouria, papa responsable, très responsable. Et ce qui est responsable était mes vidéos nezongité à la toile. Nana Kofi Olomide. Que je sais. Voilà. Nana Ketchup, na Filia. Nana mwaza maman responsable. Puis nana on la bana mbana. Ogocha mère na kata ya makambo te. Ogocha mère na makambo te parce que Aza femme moko qui se respecte d'abord premièrement et longinae et les kakapamba pamba te déjà mususu nga moko na mususu naza goloise batolo pesa moi bien né tout monde a maman kuna sala moi ni artiste à part yango aza mwasi libala aza mwasi libanda te aza mwasi libanda te aza mwasi tout le monde te aza mwasi TikTok te aza mwasi je sais pas quoi te aza mwasi libala. Mais est-ce qu'il y a pas robot là-bas na mbanda ti ba on ndako pour anité. Obo Davina et Mutabota Davina. Ok. Mais baza en bon terme. Oui. Abenga Davina, babenga na comme maman na mwana. Oui. Na défense. C'est comme ça. Moi c'est libala tant babali yo il faut beaucoup. Baloba tant bali soso il faut on dit na ba maki. Et yo on dit makaba maki on dit mi soso to bio on dit mi soso boy ba maki. Ça n'a pas de sens. Nende on landa fali on a so landi bien. Et eza batindi to vraiment azaki naturel yé moko na maluba. Nani? Fali. En tout cas Fali Poupa aza responsable. Il y a famille na ye eza makambu ya famille na ye en tout cas na yebite soki bakotinda mutu loko Fali Poupa ndenga mibenga aigle bakotinde te. Ye moko il sait ce qu'il a dit et il assume. Voilà. C'est point barre, il assume et puis yemora yebi banana ye et né azanani souka azanani. Merci beaucoup Angela, nous sommes arrivés à la fin, journaliste et professionnel comme Angela. Roy Amano peut faire un plateau faire c'est bien Angela Zobiki. Non ça ngote. Oh ça t'ende. Non ça ngote. Mais pourquoi la journée professionnelle? Yo moni mami là papa Hervé ko yebise bongo. Yo moni mami là nda bande ko présenter émission tena papa Hervé. Très posé. Mais pourquoi il pose la journée professionnelle? Il pose des questions oyo yemoko aye nango. A quoi poser ma question que papa va pessier mamie il est là zoa poser ma question il y a un sens toko solo la nabiso oui mais tant on a posé ma question osa capable il faut répondre si on répond tu me dis que non répondre t'es changer question osa libre c'est comme ça bapandi sango popol a échoué toi réussi a échoué ndemo na ba vie nango ba échoué na poto a échoué bon oui c'est normal oui a échoué na ba David Mumbele veut na ngana linga mingi a échoué bon voilà réussir
Yo ndeni bako banda otinda yo pas artiste même si aza grand même si aza artiste qui était fali poupa zoa bikozui zoa fait yozui obandi kokoma. Non, c'est ezaki émission moko déjà préparée. Ezaki émission vraiment bien préparée au baye que ba opposé boy pona mokile ninga na ba opposé boy pona nini mais actualité eza moko le 24 bisotu na nzunga ma famille Sokola bongisa kende salon ya mama. Est-ce que tapende pas maman Bénédicte Kinzola. Pas maman Bénédicte hein. Et pas maman Bénédicte Kinzola. Toujours et puis non ya na batu belé ba ya awa donc staff nanga mobimato ya awa ba maquiller biso Sokola déjà tika ba programme tout parce que ça journée fériée le 24 journée fériée la tranquille botuna férié est-ce que bokanga pe kende ko teka parce que mona pe maya fali so santa penza ka nzele zate embouteillage voilà c'est bien pas pervé wana zaki embouteillage siko ya biso ezala chauffeur sala te chauffeur okenda zui bato ok kotika na stade des Martyrs ozui bato ke kotika na stade oyo stade ni nango ebeta ma concert moko na invité so wana na terrain moko soki terrain toroya na ba bus déjà King Kumu Papicho King Kumu aoya na ba bus ezala déjà tout le monde n'a pas de banderole. Ba Boston do mato moni ba banderole ba dit pas to moni ba banderole. Eza de mati de ba banderole na Papito Kumu le King. Papicho Kumu le King déjà aoya na ba bus ezala déjà disponible à Sombi 2000 billets. 2000 billets Papicho Kumu le King. Ba billet lo papa eza ya mwana asombi ba billet toroya na ba bus place ba terrain wana eza naza posa kopesa gaz ba terrain wana te. Tozo zwa batu na bino wana na terrain to ke na babille pour passer ma coste. To bangela ni. Bon que droite bat na terrain. To zonde batu partout mais to yande na 20 pièces au hôtel la coste. Bangi bino boye. Ye mto betenira na terrain mukie bino bata stade bobangi. Est-ce que papa veut vraiment robanga bateau bakanga mabo? Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Merci en peu Barbie Angela. Merci à Vasco de Gama Lobby. Golozo aza matata Vasco de Gama au sentir Golozo aza matata na ebite wana balobi eloko papa eza ya mwana papi chonkumu azoya azoya tena lelo ata nini ya tolia lobi lelo héros yo déjà aza boulot tolia lobi combien de bus le métier papi chonkumu ena babis eza ebele je crois 15 ou 20 bis ouais merci beaucoup merci Angela Poupée Barbie merci Vasco de Gama linga côté Barbie Chocho à Makambweza. Merci Nabi Onyoso Bolandi Biso Angela, nous sommes arrivés à la fin. Un mot na bagolo Onyoso Bolandi. En tout cas, mo Isaka Moko. Le 24, Sokola Bongama bien. Déjà parti à 6h, Silisa Moussala, Mama Sokola Bana, Boyana Bana. Parce que des gars m'ont la kunate. Il y a un téléphone, il y a un ordinateur, il y a un ring light au coach Chabo. Il y a un perruque, il y a un bébé, il y a un mouton nyon solinko yanaye. C'est comme on dit que Koko Nabino a Kotambola, Zoye, il y a un Koko. En tout cas, rendez-vous ezaka moko na bana jour wana na bana classe ba otanga teza samedi mais bana ba okende ba golo ba matata ba ya stade de Martyrs comme on a papa na bango leki na bango yaya na bango mwana na bango fait rigola papa Hervé. Donc rendez-vous ezaka moko 7h déjà ma porte est déjà ouvert voilà et puis Davina Ozangate Davina a déjà il paraît qu'il avait déjà acquis oui na yoka bongo mais non na pas na moni mwana na ye na kin awa voilà Davina a déjà parce que bato belé ba komela nga papa va bengisa Davina Davina Ozala bel et bien na concert et puis ba match na podium ba komona ye botika ba distraction pamba papa na mwana singa benda na mekata na raté donc papa na mwana ba koki ozana mwa ya moto meko tumbela mate donc Davina Ozala wana ba o balingi komona Davina ba yana ba mona Davina. Voilà. Merci beaucoup, Poupée Barbie, Angela et Monsieur Matate. Je crois que la bande a Sepeli. Merci à tonton Irano, merci à tonton Zuma, merci à Bobette Mboyo, merci à Bilonio Sobolanding, à Tipe Boka dans le rayon de Bruxelles, merci à Bilonio Sobolingaranga, na penalinga Binomini, Sam Koukou les nécessaires, na Belo Lengeni. Sam Koukou les nécessaires. Faut 3 fois les cas Sam Koukou les nécessaires. Moutoma solo, moutoma kam. Na boka deux personnes. Libre. Papi Chonkumu. Nazaka wana. Ngana Vandika wana. Papi Chonkumu. Babi le King le métier. Azoya business class pour nande konaye frère naye papa Hervé.
Pona aya asombi ba billet tellement ébélé, ba billet est déjà en vente. Il y a 3000 francs, biso tokokaba. Contactez-moi, ya kokaba ezali. Ngana kopesa ba. Ngana kokaba yo sombi okaba. Papi chonkumu asombi ba billet, ngana oteka ngo esute. Wana eza malhonnête, ouais. Naza malhonnête te na oteka ba billet te na kokaba ba oyo. Baza na posa billet, contactez-moi, il y a $100 VIP et zapi. Donc achetez les billets, ba jour etikali mukie, totika so na une semaine et quelques jours. Papa Hervé, baza déjà aux États-Unis, bon séjour na bango, na ba musicien nyonso parce que lobi tozaki na bango. Et Cynthia Wadol babi moi si pembe moi si nzambe na kati ya Paris mususu ate kaka Cynthia Wadol na fandika wana na papi chonkumu le king. Voilà. Merci beaucoup, merci tonton Irano, tout à la prochaine, bye bye.